toujours mbote minga na bina nyasutu bae bolinga kama melia ni tunapesi bino ba mbote ba ebo ma vie puis mon voisin est-ce que vous allez bien boni bilo bande kona est-ce que vous allez bien ça va kimi ezali bola mukindeni boni poto zandeni kimi eza tout va bien biso pe koto ça va tout va bien par la grâce de Dieu nzamba mazo batela kimi ezali nzamba bolingo zo batela kimi ezali nzamba zali au batela biso bana ebino so pe poza bien nzambe azalokumu voilà tozana kati ya vlog na biso tozana mboka na biso to bengi Kinshasa la belle voilà Léopoldville. Voilà, tout ça la vlog na biso lelo nde to mesana ngana bino bobi kama Meliane tout temps na bimaka. Elle va partager kana bino to mesana de atona kati Congo. On est au Congo. Tout ça na voilà, bana kitambo yango yo. Tout ça na kitambo. Je vais précisément reprendre kitambo. Vous expliquer bien tout va bien. Tu ne vois ma cassette, hein? Avenue Komoriko. Tout ça kitambo na avenue Komoriko. Komoriko, hein? Komoriko. Baba na kitambo bino yeyo. Kitambo na biso yango yo, bomoni ba mama ya biso. Ba malala pai. Ocho pour na glacière et baby. On me peut na glacière boy baby, c'est ça le problème. Surtout pai. Papa ninga. Papa nitolinga pai au moment boy baby, c'est ça le problème. Voilà, atona kitambo avenue na Komoriko mboka na biso yango yo batu pe bazotonga banda ku yango na bomoni ba maçon bangwana pe bazotonga ndenge bozotala wana botala lelo na mema bino nzela ya mitendi yango leto kenzela mitendi nzela ba Kongo. Voilà, voilà toujours continuer na vlog na biso ya lelo. Boyebi mama Eliane tu ndenge na linga olakisa bino ta on atambola ka boyebi bien na olakisa bino mboka eza bato musoba linga ya mboka tu tinga na kenanga te bandoki ya famille ba kolia ngai na Christelle oui bato basate oui vraiment on va plutôt kenanga kisosa te bandoki ya famille ba kolia nga bobiso na ba famille surtout za makila Yesu na nzoto bato tokolia biso azate yango to yanga na biso ba avec Jésus Christ yango to sa biso ba kwenda futuka po to biki mutokolia biso azate toujours na Komoriko ngo voilà, si tu continues, tu peux commencer à tenir. Bon, je vais te dire, hein? Ok, les sapons. Tu les saut des moutons. Ah, tu saut des moutons, d'accord. Voilà, on fait un peu de Congo. Mboka na biso. Ala batu mususu pe kana na lobiki bayaka na ba mususu. Balinga ya Congo te otinga na okena ngate ba banga mbeka famille. Ou te famille na biso ba yo lianga. Donc biso auto na sana biso ko tambola bando ka famille ba lo biso lote. Po bazana bango pete. Bazana bango te. Ko c'est la famille makampa bana bango te. Voilà. Biso wana tozo continuer ka tant que ba ngito tala tete to boka mai. Tanda boka mai po alongo la poussière. Voilà. Kitambo toujours. Toi na bande mi balé awa. Ya le na retour. Biso na toza ko kende, sa ko kende. Awa kitambo bana kitambo yango yo. Aba ndeko na kitambo. Kitambo yango na la Sabino. Voilà, tozo continuer toujours avec l'église ACK ya kitambo yango wana. On a l'église ACK. Ba salimoni ngana mo barbecue. Voilà, biso wana tozo kende se ko kende. Tozo kende lelo ti na mitendi ya toke mitende. Toke ti na mitende lelo nde toza. Nde tozo kende go. Awa ba chepe évangéliste na bino bolinga mingi frère Toms. Pasteur Toms bolinga mingi ye wana ba chepa no na ce qui banderole. Est-ce que bakendo sala mayangane? Ah ko ba chenene ba che kitambo motema kuna soki pe pasteur ni na mwana ah kuna fachi beto kuna bache kuna fachi beto wana pana nini wana muko antombolo wana fachi be ah siko wapi ah tozabi kitambo toujours
tozaka na kitambo awa paroisse ah to na paroisse kota paroisse yango wana ba kitambo yango na bomoni paroisse ba mama biso bazoteka toujours ndenge zalaka komona biso mboka na biso yango yo ndenge boza komona yango babino mama elia nitu mikolo na ana na Congo nanzana na kati ya mboka elengi mikolo je suis au Congo pede ah Congo na pays de soif mo comprendre nini zo de na muito que godinda voilà ah biso wana tozo kende na RDC pays de soif biso wana tozo kende beko kende tozo kende mitende nde toke boti mitende bola na nde toke le bo ah to combien tozo toujours kana kitambo comprendre ngapi na ba repère te ngapi na ba repère mingi te il faut na tuna kaka kona ebisa rapé bino na faire vivre bino kaka faire visiter bino mboka elengi. Voilà, biso wana toza toujours continuer. Place tokomi na pont Makelele. Awa toza na pont Makelele, pont yango yo. Oh mama ni tazaka gentil te ngayo na Alex Binoti. Pont Makelele yango tozo kita bomoni. Voilà, tokiti pont Makelele. Biso wana tokiti na pont bomoni pont. Yango wana pont Makelele. Ba travaux pesa nango, pont Makelele yango yo. Ba wewa. Bango wana voilà on va kelele yango biso wana tozo continuer ko kende ah pour makelele to kiti yango ah ba no basela biso ah koto basa na nzela on va canaliser mayo voilà wana pour makelele to kiti yango tomati allez biso wana toza kokende voilà biso yo tozo kende o aka po makelele na to l'équipe en rose de côté Jamaïque ah bana Jamaïque yango yo ah ce côté what côté ne peut pas aller mon autre côté to yaka ne peut pas aller mon autre côté tu as na tutu hein tu as na tutu. Bon, bande kwa Jamaïque yango yo. Bomoni Jamaïque biso wana sko na Jamaïque. Voilà, Jamaïque yango yo. Ninge bomoni yango wana. Voilà. Awa Jamaïque to continue to ke timitende ne toza boy. To ke nzela bazaire. To ke ne boti to ke nzela bazaire. Ba Congo ah yanga na buso tango to kola tango mobutu to tana Zaire. Ya rapasi poto baka Congo ya kana ngome. Mais ça n'a Zaire. Surtout à Bana Zaire. Bana Mobutu, c'est school. Les autres comme Bana Fachi béton. Béton. Vous comptez mon béton. Voilà, bisona to kende kalate tozo comme à côté mon gars babenga 80 jours. Ndé to kende boy kalate to comme na 80 jours. Après to comment et puis Joël 80 jours et puis tomate d'elle. Voilà, 80 jours on to comme non té. Voilà, biso wana toujours à côté à Jamaïque. Toujours biso wana. Toujours que deseko kende. Voilà. Voilà. Biso wana toujours kende so kende. Ah ouais bien. Place ba cheba drapeau. Eh, ta femme, c'est la providence. Toza okende bero kende le timité nene toza boy. Toi toujours na Jamaïque hein? Oui. Toujours na quartier Jamaïque. Ah centre Nganda. Ah ne pas le monde to kufela là. Yango centre Nganda là je me rappelle très bien. Voilà. Toujours kende bero kende. Biso wana toujours na quartier Jamaïque, bana Jamaïque bino yango yo. Bana kitambo bomona ki déjà pa na bino. Bana Jamaïque bino wana pe boza komona. Jamaïque yango yo.
Voilà, biso wana toujours hein? So wana toujours. Voilà. Tokomi pi? Sakombi. Ah voilà, awa tokomi na Sakombi. 80 jours na tokomi te? Ah, tokomi na Sakombi, tobanyo matasko na 80 jours. Kongo la biso yango yo. Voilà, biso na tozo kinde. Ah. 80 jours ngo. Oui, 80 jours. Ah, tokomi na 80 jours. Dans l'avenue Mbenteke. Quartier Mbenteke. Voilà, ah, nous avons 80, toujours en Jamaïque. Hein? Ah, 80 jours, toujours en Jamaïque. Voilà. Kinshasa la belle. Kini Malebo. Voilà, awa tokomi na Mbinza Delvaux. Palais de marbre, yango na liboso. O quartier na ngame na Lexabino pa na Lexabino pa na bisote. Bata songo tabo. A tokomi na Mbinza Delvaux yango yo. Voilà. Soto matin côté à gauche qu'on des palais de marbre, mais tokimi embouteillage. Yango wana. Voilà. Ah, tokomi na Mbinza. Tolongwaki Kitambo Jamaïque. Tolekani biso esko tokomi na Mbinza toleka kota Okapi hein. Voilà, kota toleka kota hôtel Okapi. Pa biso na ko ya ko nager dimanche. Voilà. Voilà, Mbinza yango yo. Bana Montikil a déjà Delvaux. Ah, déjà tous na avenue Okapi. Hôtel Okapi yango ezalaka boyete ekufinde ezalaka boyete ekomaki quand tant biso tokolaki tobandaka konager a dimanche ba concert ezalaka kobeta awa ba dimanche ba kofi bazobeta awa bana wengi baobeta papa wemba obeta dimanche tant biso tokolaki Okapi ezalaki bongo mais après tant ba ko tchango ka bakadogo ikomi nde ekomi wana a to pusana a na l'accès tendo ka ba ekule ya quelque part awa ba omoso ba teli ba reconnaître pas général écoule quelque part awa bala Mbinza bayebi o eza quartier biso na to continuer to kota na route de Matadi hein. Oui. Ah to mata ka mi panzi pas général écoule mais on l'accepte bana Mbinza bayebi ba omona ba mo mami te Jilanda ça mon déjà que le kana quartier to kendo kota route de Matadi to kota route de Matadi wana sino Mbinza côté ya Okapi. Biso la to kende ara toujours to na Mbinza o toujours eza Mbinza o bozo mona Mbinza toujours ce que tozo kende koza principal route de Matadi pona to matanzela ipen. Voilà. Mami te Jilanda na leki kota quartier dina modae na leki kota quartier o voilà biso wana tozwi nzela mo akati awa tokimi embouteillage tokoti nzela mo akati kati po tokimi embouteillage tokoti kati moko awa ebi msabisa na route de Matadi po to attaquer sikoyo ipeni mais tokoleka liboso na ça sacrément et pas inga na kula na l'extérieur Bobokoli hein. Là c'est bien école Bobokoli pas biso to tanga tant to zara bana mike école primaire attend l'école Bobokoli Champagne to le canal c'est bien école Bobokoli na c'est bien Champagne pas to tangaka. Voilà biso na tozo kende ah to toujours na Mbinza Delvaux
toza na Mbinza awa toza na Mbinza toi na Delvaux toi ce qu'on a ici école référence école de référence Samba toi comme na sima école ya référence Samba ngana tika ngote ezalaka donc ngakula ka référence Samba na zakita depuis be tongo c'est Beko c'est église c'est Beko oui ngana ta école pour na bobo politi na Champagne capitale biso na Champagne suke pe mona yebi akufa kapita kufa ni bana kala kapita kufa na voilà wana siko toza na route de Matadi église na biso yango yo awa ki dispensaire ezalaka awa ki dispensaire place dispensaire o banda to kola Golgotha ezalaka ngala kula awa na église au Saint-Sacrement voilà église de Saint-Sacrement na Mbinza école Bobokoli yango mais bomoni yango bete to lekango vite fait église de Saint-Sacrement école Bobokoli yango wana siko toza na route de Matadi to mata poto kende siko ipene nde bozomona boy la to mati siko poto kende ipene natanga ka pe na école mo école ya Kimbangiste yango pe natanga na école Kimbangiste oyo voilà poto na vert natanga pe na école Kimbangiste wana voilà donc voilà biso na to mata tozo na route de Matadi tozo mata bobika na tanga na nini wana école Kimbangiste na sanga ane moko si te secondaire l'école Kimbangiste na tanga wana tanga ane moko na data faire blanc ndo moni na boy tanga na école Kimbangiste wana na kila camarade na bo Mika tanga kana ane école Kimbangiste toza na route de Matadi biso na tozo mata est-ce que ben sous na yebe soutien batumike pomona na yeba na soutien na bosana toza na route de Matadi to mata ipene abonnez-vous ma suivre mana Eliane Nitu TV bosabone bomoni ngata on abimaka na lakisaka bino nyonso libanda ndenge zalaka route de Matadi yango yo tokoleka liboso nini ava tokoma na ipene tokoleka si tokotese ipene ba moko ti toza na pigeon toi na pigeon na gauche kuna eza pigeon voilà na Mbinza pigeon so tolongo pigeon tokomi ipene tant tolongo Mbinza pigeon ba moto komi masikita eza bi masikita na masikuna ezaki pa ya nani ya ndako niwa mobuta kina ndako wana Maman Rosette wana na pigeon mo likolo ya papa Teddy biso wana tozo kende pa Kinsala pa Teddy Kinsala biso wana tozo kende soko kende tozo continuer toujours na vlog na biso kala te tozo koma ipena biso wana tozo kende kala te tokoma ipene voilà wana bato bazobeta babruki na baosala babongisa mpo batonga bandaku moni oyo nyonso bato wana ngaliema yango voilà awa kananga yango oso matiti pa mami masikita yango oyo donc biso tokoti na masikita tokimi embouteillage tokoti siko na veni masikita biso wana tokimi embouteillage ya liboso na wenza ipene tokoti siko na masikita tokontinue toujours toza kokende vlog na biso aza toujours kocontinue tozo continue toujours lelo ezaki mokolo akolakisa ngaliema lobi okuna tokolakisa mpe bakote mosusu boye te awa toza toujours na ngaliema oyo tozo eza ngaliema commune ya ngaliema yango wana tozokende toujours tomoni mpe taba taba te tuta taba voilà biso wana tozokende toujours toza kocontinue toza na masikita
bana mbinza bayebi ya bien baza ko se retrouver za zone ya Ngaliema comme ça to kola ki to bien auto ana zone ya Ngaliema voilà zone ya Ngaliema yango yo mbinza yango yo Montikil yango yo na osala sous de l'autre côté hein atona masikita bana masikita bayebi donc kende sous l'autre côté kuna bomona nela baki tozo continuer to kende ti na mitende so mitende lelo toketi mitende nde tozawa voilà cela tozo continuer toujours tozui peine de l'autre côté voilà biso na tozo kokende so kokende biso oyo tokomi na ipene yango oyo eza na ambiance nango wenze ya ipene yango oyo voilà wenze ya ipene yango oyo voilà wenze ya ipene yango oyo tokomi na ipene wana eza bongo wenze ya ipene tobimi na côté nango de l'autre côté nango ha côté sima eza na principal kuna te tobimi côté sima ta wenza ipene a côté bateka mabaya voilà a toza na ipene toujours na commune ya Ngaliema zone ya Ngaliema ndeso tobenga ki onto tokola na zone ya Ngaliema mbinza ipene tozo kendo beko kende voilà biso na tozo kende après ipene tozo continuer na biso ke toke ba Congo lelo toke tina ba Congo boza na patience tozo kende ba Congo biso na tozo kokende voilà to baluki na mopanzi mususu toza toujours na ipene mopanzi mususu tozui toujours na ipene voilà bana ipene bo se retrouver bana Montikil bo se retrouver bana ipene bo se retrouver voilà bon s'abonner à Eliane Nitu TV, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bon moi maman Eliane asala bino mambo kitoko bino mo bo mona na vacances na ngai na kine awa mena bino otika bino ndengwana te ta na otambola bena bino ilongo voilà biso na tozo kinde be okinde biso wana tozo kinde toujours na ipene una mwenza ipene toujours siko tozo kinde mana principal po to kota kina veni masikita to kota ina ninga kati la sikoyo bon moi n'est pas côté na commune nga na kolene na maîtrisa bon moi ke na otuna tuna te wapi yo so bon moi ba côté na tuna ba côté nga na ebité bon moi na pesi une explication malamu voilà ndenge tozo ke ndisiko tozo penza principal na route de Matadi tozo koma na Kaba Jading biso wana tozo kende seko kende botala biso wana tozo kende seko kende là maintenant tozo pousse en vers le camp Badiading so to longo na camp Badiading to comme la cité verte au monde ba côté na maîtrisa yango yo pona nini pona za mona Ngaliema o ba côté ba famille ezali tanti Julien ça va na cité verte Docteur Bernard azaki na Kaba Jading to ba côté na maîtrisa yango yo yango mono te na otuna te ta komi wapi yo te na mona mbinza ba côté nyoso tuna ya bien biso na to kende Kaba Jading yango nde tozoleka nzela o yango zo mimabiso ti ba Congo ndenge to kende boye voilà biso wana voilà tozo kendo beko kende
l'autre côté kuna ba selemba baza côté kuna ti tu kozonga nzala selemba ote bana selemba pe mona côté na bango awa nyoso ba jading bo mona awa voilà clôture nyonso bo mona yango ya kaba jading voilà yango yawa oh nyoso clôture za kaba jading tozo kende boyelo longa na bino ti na ba Congo lelo kaba jading yango yo clôture nyonso bo moni yango nde kaba jading. Allez biso na tozo continuer toujours tozo ko kende be ko kende entrée ya kaba jading yango wana bomoni wana tuleki wana entrée ya kaba jading. Voilà toleki na ba jading kuna toleki kaba jading a sko to bandi cité verte yango to bandi ko kende biso na tozo kende na bino ngai na bino biso wana na lobi na bino lelo to ke ba Congo lelo to ke ba Congo. Voilà cité verte yango yo biso na tozo kende bana cité verte yango yo. Cité verte je connais bien parce qu'on avait de la famille ici. J'ai habité aussi quelques temps dans Cité verte chez ma tante. Donc nayebi. Voilà biso na tozo continuer le long na bino ba Congo ye. Siko to kota boye to se dans mon fula boye. To kota boye. To kota wa. Bon, bana monga fula. Awa tozui monga fula. Bana ya monga fula yango to kota Cité verte fait to compter sous kuna tout droit to kimi muke to koti boye monga fula. Bande ko monga fula ya yango yo. Bana monga fula yango yo. Mboka botika kala yango yo. Monga fula bana monga fula yango yo ndenge bozo monawa. Voilà watokomi na monga fula pesa bengo tuni Joël là bengo eza ni rond point ami rond point monga fula bon bande ko nga monga fula awa tokoti monga fula yango yo monga fula yango yo bandeko. Voilà Christelle roto yebite au moins côté na maîtrise na palo lango menga na mwa mbinza ti na mwa ngalema bandeko monga fula yango yo au moins na palo lu quartier pona yebi yango bien mutu na côté na ya kolela sole manos on na palo li na utuna te ko ba côté na yebi na mwa mbinza Nebi Bandal, Kitambo, Ngalema, Nabiso Nyon Soto. Tu vois? Soto na yebi. C'était verte. So ba leku na ba côté kuna o ba kasavu wane na yebite. Ba kuna so na yebite. Bala monga fula bo se retrouver. Bande ko monga fula. Na yebi ke na Eliane ni tuti ba monga fula bazalia ba se retrouver ba moni. Babia mama Eliana sali biso bien to moni monga fula biso wana tozo kende biso wana nazo mabino na monga fula yango na ome mabino bana monga fula yango yo. Voilà bande ko na nga monga fula yango yo nde bomoni nazo toujours ko la kisabino kotambola na bino elongo monga fula yango wana toza na principal après on est comme makambo kota ba venu mais avant toza na principal toza na monga fula yango yo monga fula. Voilà monga fula yango yo monga fula yango toza na principal bien sûr
koti na kati ya ninte monga fula déjà bomoni yango yo le bozomona wana monga fula voilà station pe essence yango yo et voilà voilà toujours monga fula donc to comme na avenue Liolo arrête avenue résidence ya Liolo na résidence ya Liolo ba pesa ngo comme nini comme arrêt ba pesa monter mana boye pas Liolo ti ba pesa ngo arrêt Liolo lelo ngala bino tozo kende ba Congo ba Zaire. Voilà bana monga fula ngai na bino awa na arrêt Liolo awa to comme pas Liolo arrêt Liolo ngoyo tout à l'heure to continuer la deuxième vlog na biso o tozo kende ti na ba Congo tozo zo deuxième vlog tozo continuer pour naza décharger. Voilà, ça déchargé. Ah, tout ça résidence à Liolo. Voilà, résidence à Liolo. Yango yo. Oh, tu continues. Naza déchargé, na chargé, na pour te continuer to komatina. Tout ça qui n'est pas Congo. À tout à l'heure. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana Braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai batuni talalo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toronto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable.